Normalement, tant bateau bazoya ko déplacer puis na pesa un mot d'ordre na lobaki, bateau nyoso tout bazoya événement. Ovanda na Luanda, na Angola, yaka na drapeau Angola. Ozaka na Canada, yaka na drapeau Canada. Yo ovanda na Belgique, na base ya famille bota ya Londres. Bateau tout boya na ba drapeau, mais biso bateau kinto la ta drapeau RDC. RDC. Donc et confirmer le bolbara tout le monde est famille bota. Tout le monde est famille bota. On a fiche, mais 5 personnes nous on a basé ko bomba bobi cadeau surprise. Anonyme. Et ça banane. Surprise. Ya on a une basiko ah. Bon surtout ka boy. Waouh! Et ça ndeoyo. Nani? Ba artiste ka ba kozala wana. Ah nani. Et c'est ba ya nesko ba so ma billet. Billet ça $10, VIP $30. Oui, boyo tondi sa showbiz Tonton ni sa to linga neto déplacer ngo. Ba mingi. Zela na oya ondo sala bongo, ça elanga onga na lobinao. Obi pourquoi le babongo? Pourquoi? Le metteur en scène c'est lui le premier téléspectateur. Ce qui yo sepeli singa, c'est que le public peut aussi. Sauf que na ça muta sentiment té. Le quoi c'est na biso ndako mo pesa ba ta sentiment ba komela ke ba film. Kabase le kwea na mai. Siko ba film ezo lenga ndeni. Okuno zo ba pesi ba. Kasi ba pesi ba no baza ba parvenir. Pour y avoir un lobake, anga biloko na kokanga te na ko diriger bato te c'était contre esprit. Ah boni boko yo kenda kaka bato ba diriger ka yo. Mais oui. Ndenga pe na soka tendresse na veni makanza aye longilu pushi na bi okomi boyende ni poussière na bi okomi boyende nini bon ça va to tourner film ya mado biko na tourner ba film to bengana na opeso makam ya on be tapi mo magoda te na be ah magoda na mwasa choko ya tika to beta maswara te abimisa ba te ko lingana ko zala bo sali projet na bino za problème te meke avant na tia on a video obetika kokino par rapport à film yango moni ser na biso Belleville so yebisanga Belleville kanile ngazawa ayebongo mote ka sauver ba basi et puis la ser na biso sous mindondo à l'époque azalaka obika sauver ba basi sauver ba basi kasi na ba producteur na yemo tu peux imaginer Beto Magoda na producteur, Beto Magoda na scénariste, caméraman peut côté il faut na so ba gros plan, Beto sous na tout na na monteur. Dans mon bala ko bala yo. Donc aye donc gros. Donc dis-moi ka donc produit fini donc monteur ba segmenta donc si là. Gagné si là. Oui. Tobanda. Tobanda. Rambo 1. Ba fingi Davina. Rambo 1. Rambo 2 Davina Laxi livré parcellé. Rambo 2 si la Laxi son ndako ya piscine ba sokola ba te belé na parcelle. C'est là s'il vous plaît. C'est là on qui na loba. Olingo loba ke nani Lupangu wana ba sokola ba tout nyonso. Davina Lakisaki yangwani esali ke si la aya ko lakisa ndako. Ngai soki na za conseiller na za kana entourage ya ser na biso si la. Na ko tika la ko linga video Laxi ya ndako wana te. Otali ba mida bazo ko loba makamo so azo pekisa banani bato na bango ba ocha Davina na nini ba ko cha Davina na miniature te poani tu peux imaginer Zouma sala émission à Belleville munene si la muke mais c'est exactement là mawa yago nani comment nani oh musoto baka auto bima wale bolokoko acha Belleville tala munene acha ko dule de côté si la muke la katikati siko biloko abongo donc Belleville na comprendre lelo azali YouTube studio na bango pour batala mai osinga batia elongi tala bato bazo sala na analyse ya rouge à lèvres Belleville ache mutu ba finga Andres ba Miss Lolo ba nani ya Gola bolokoko baza mo ibele bolokoko bibile ya wale il y a qui déjà dit non silite abalaki tia bota ka balaki li bala ndena yo siko tala lesi mwana mwasi na agent ba sente yo ba beto pena magoda ba sente yo to sola na izo to sola na oya ko finga mu TV mais so bala miki ba mono bimili bomo yana basaki makamba salite so le kana siko ba beto magoda na mobali mobo bofana na avenir moko avenir moko ba osa ba crise le peine non ba yeka boya la téléphone mais na bengi baba ku conseil nyoso boya événement oui nga baba ku conseil balinganga mais ça nga papa ku tu baka molo ba solo to comprendre merci la te andi baka bazuma na banani wana ndenge nini nga so wana baba ku balobango nga baba ku mo afutela nga pena moto aller retour tala azuta barezi c'est que barezi ça nani
anti-valeur. Hey! Est-ce que... Boye bite ba anti-valeur. C'est la chito solo là. Bareza komisa madame Belvito a komisa te. Akomisa kaiba. Moura komisa to akomisa te. Akomisa kaiba se. Tendance akomisa to akomisa. Jo tendance wa senga madame Belvi aya na majam comédie. To telema ngabiso misato. Yoko yebi yango. Jo azo tenga. Aki akobina ba pese ko na mbongo na avance. Na ba CD na ba nini mwana mwasa ba tukolongola bilamba ko changer ko jouer. Tala ne ba komisa anniversaire na. Ko sengisa bango na ba miniature. Et puis so toke na combat. Davina a gagné. A gagné. On a relaxé livre par salaire relaxamité. Ah. Il pas l'examen ya régie de facture ba relaxamité. Ce qu'on a nyo surtout wana bozo quitter sa sœur na biso comme beta championnat MK. Ça kuna ba yo. Ba zo ko ba madame Belvi par correspondance. Na musique to mona papa mbakenda pa Seigneur Rochero atikeli kester orchestre. Akezo ku. OK. Kasi sœur na biso si la roya pe bila production. En attendant kuna ba osa na ta bagaga. Ah, mais même nazo ebisa nazo pesa kutu na pesa kutu procédure bien aya zipe na cours parce que akataka cours ba pesa ka cours fongo la chaîne ba pesa pe cours si YouTube studio za na ngote nini il faut ça na YouTube studio za na ngona maboko ba pesa code ya chaîne na yo azoka ko même ba cours musupe katanaka parce que faut continuer cours akoma petit na suka vraiment par hasard na olekana madame Belva sengi pardon ya wani koza mtu azana nani te auta na groupe nani te nani auta na groupe ya bobote yete pour fâché nani ngana zotanga kombo ati fâché kalom c'est mon petit frère yete mtaloba yango na lobi boye yobi kezaye oyo tunenga ngote ngane na soulevant soke ezaye yebeli na makambo wana te atika makambo na yebi ke zuma ne mto asala makambo seke ezana ngoye po yozo ba soki ezaye yango na lobi te na yebi ke zuma mto asala makambo zuma mto azuko ko guide ana mama nani mutalata kiango ya ebola ta ba kasi baza ba defa baza nani ba defa nani boyo mona barezi tamole na bwaka basema kasi bonga za mwa mobali barezi na dekare ba bwaka bassin to pesa mutu conseil na ba bwaka bango ba tira na ba film boy na boy kasi ba ponana ye na bango ba ponana omoni mutu aza na valeur alingaka te mutu ayebi valeur azala humanisme alingaka te bafinga mutu pembeni na ye omoni ngai atala kiliboma na nga nasala ko mona avandi mpe napa ndeko ayebisinga bi mona asala kiboma na pete mpe baplan omwa mpe ye moko ayebisinga bi kobe na sepela ete na eloko wana mer limbisi eza motema ya moso baofinga te baofinga nga yo te baofinga nga yo te ayebisanga mpe na bongo epuis bango babandeko na nga okabola nga na bango te j'ai ça peut nous embêter témoin je vous foutre ndako no kombe zo ata 50 dollars kasi na bolingo apesa ka Belvi apesa ngati oui so na linga o décevoir bango te ngaso na bina la tapena ba pété na dati couronne famille bota na simananga mais non là ça bato ba kaout bakaonde ni susu nga na yebi ko finga mutu tina 3e couche o ka passe o bengela ba soda pe 3 couches mutu za 3 couches mutu za o ke na passe bi téléphone bengela ba soda o faut partir c'est comme ça on te point tout ça là on te pas muto to zana ye madame Belvi est-ce que no solo na ba fana madame Belvi so ka de moko za azana ba na ba faux compte ya ko finga bat na internet so yoka mais so ko tali ba ngamwe ba fanatique ya ser na biso sila ba na ba faux compte e ba finga bana bato yo ka ti ba finga davineza banani eza ba faux compte ba fanatique ya
kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi weza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, ça dépendrait de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. En ce net moment, c'est moi votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'herbe des casses l'artiste, je suis Exode Mikebi pour les codes de votre analyse. Voilà, nous sommes sur GI Télévision, nous avons sur ce plateau. Tant on est dans le Bakaya, Jerry Kobetox, c'est Papa Kouloutou, il y a famille, Libo, ta place, Bozali, Botondi Samina Saï, parce que Bobi ke Ezaya Koinda, Awa Toindi Sarate, Toza, Sama Finga, tu auras toujours pour recadrer Bato Bafingaka. Alors, beaucoup plus, Bayara toujours pour Nabassa la promotion, il y a Belvican ou bien il y a Bella Production. Voilà, je suis avec Jerry Kobetox, que j'ai dit déjà, bonjour et bienvenue. Bonjour, Exode Mikebi. Boni. Ah, on a qui santé qui m'a papa. Toi, on a un match d'entraînement. Autour de mon match d'entraînement. Tout ça, entraînement pour la Ligue 29. Ah, il y a un déjà événement, ça va moko. Papa, papa, bisous tous ça bateau, tous ça va s'aperter. Si que la bateau va là, t'as pas relax, ça va papier, ba griffe. Ba griffe. Bisous tous bon mal, bisous kanzoto. Donc les événements, en tout cas famille Bota, nano nazo benga bino famille Bota. Oui que ma famille Bota bazo benga na makasi. Base ya Angola na popular. Pembe na mosquée wana. Okuta na Bibish Kande. Bibish Kande azokozala na biso awa le 29. Bibish Kande akozala le 29 mars. Déjà quand on est le 27 akozala déjà. Na Kinshasa pour ya ko vivre 7e anniversaire ya Bella Production et Belvi TV. Spectacle munene oyo Afrique mobi bezo zela. Afrique. Biso na niveau Afrique. Mais zela non VG, zela to bandi mission moi mystique. Est-ce que événement il y a le 29 mars. Ils ont concerné le gouvernement pour ceux qui ont dit Afrique mobile mabakoya. C'est le gouvernement pas au côté ça. Mais normalement, gouvernement pas écoute il fallait tcha pour na hôtel oui. Parce que batu bakoya est belé ngam na so bisayo. Ça ba somme la billet ni so gouvernement to bénéficier. Normalement, tant batu bazoya ko déplacer puis na pesa mot d'ordre na lobaki. Bato nyoso tout bazoya événement. On va na Luanda, na Angola, yaka na drapeau Angola. Vous avez au Canada, il y a un drapeau Canada. On va na Belgique, on a base à famille Bota à Londres. Tout le monde a un drapeau, mais bisous batakin tola ta drapeau RDC. RDC. Donc et confirmer le bolbara tout le monde est famille Bota. Tout le monde est famille Bota et puis dans le but événement munene Afrique poani. Na minute sur tous champion Afrique centrale. Na scénario. Ah OK. Tout ça me doit on a beaucoup. Il faut Afrique. Est-ce que na mystique a fourmi na podium na bomo na artiste africain belé. Mais il aurait comme Musangai, boti affiche. Botomoni ba nani ba décor na ba fiche, mais 5 personnes nous na basé ko bomba bo cadeau surprise. Anonyme. Eza banani. Surprise. Ya on a une nangina ba siko a. Bo surtout ka boy. Wow! Eza ndeoyo. Nani? Oh ni nani? Ba artiste ka ba kozala wana. Ah nani? Eza ba yanes ko ba so ma billet. Billet za $10. VIP $30. Oui, boyo tondi sa showbiz tondi sa hote tolinga ne to déplacer ngo. To kenango. OK nongo na artiste. Suka na événement to déplacer nga to kenango. Po ba ezalaki wana batu ba ocha ba date te. Alors lobby batu bo vana ba palais. Po ba bi événement pesa mi balé na na. Événement za mi balé lobby billetterie zo fongwama ya wera obeta na grand arena Grand Paris. Oh, etikali batu bo vala ba ndako lobi. Artiste comédien bazani balé côté mususu bela, côté mususu ba sala. Tenabi makamwana te, wala makamwana bozela biso ti ba les 4 lobi nango sisi. Ba les 4 bozela biso poto za na fatigue makasi. Bozela biso to fêter les 29, les 30, ti ba les 4 na fatigue aussi là ndeto occupé makamna bino. Ah mais ouais il paye les cas déjà. Kasi le cas déjà mais biso to lobi ka ke. Et puis ngana na zo banda kala mingi te promotion, ya porte par porte. Porte par porte, c'est porte par porte, ben dans un temps où ça a un mégaphone. Que bosomba ba billet $10. Tala Belvi Kandi a comprendre que mboka na bisope moi système en chocho ezapé moi mon boulot. $10 wana au koti showbiz, au moni artiste no ça une selfie, au kanyine photo, au moni ba artiste no nyoso lingaka. O zo mona na publicité ba ole kisawana. Donc boya le 29
17h. Pour tout le monde, makala makotika. Tout le monde a un seul jour, on a salam nini. Il y a la diaspora. Et en plus, les lobes, tout le monde, Madame Belfi Kandi, la patronne, na showbiz. En tout cas, place où on est sur le bébé, nous on nini. Comme on a pour showbiz, ils a black day, koko tawana, kondima baba, ndima événement place où on a. En tout cas, les gars on nini. Parce que moi, naïbi sarabino qui l'impossible n'est pas Madame Belfi. L'échec n'est pas Madame Belfi. Et puis l'impossible n'est pas famille Libota. Yo zo mona ngomune neza place dégâts parce que bon message na mingi na balanga nzembo to boyite ke ndeko na biso asuluzo la yaki wana mais ezaki na compte diaspora asaki so fierté na compte comédie mais na nenga diaspora mais skoyo natif de Kinshasa amona ndi ba otomba persona dendo Delvi Kandi achesko na showbiz droit d'entrée pesasi ko organisation les cas toujours chez nous c'est une question d'organisation et de professionnalisme. Au moment où tu as yebi, tika kuanga na bateki, bateka kuanga. Tika la Madame Belvi, parce que lelo a coaché, obi ke asa, obi to beta masolo, te Belvi quand ça na génération na mutu a coaché ba grand et belé. Ba grand et belé. Ba grand presque nyoso ba mapé belé, Belvi a dirigé bango. Ba sila bisalu Belvi a dirigé. Ah, so côté place wana. Oh mec, oh, to solo lat. Abina kuna majabu comédie, abina kuna majabu comédie. Et puis na ba film pas joie. Ba Thérèse Belvi a dirigé bango. Mon avantage na biso ce que za rien wa. Te to za vidéo te to rappeler ka batu. Maître to maître tika la ka maître. Mais so ka diriger bango c'est que bolo rappeler que a comment ka déjà depuis ma major. Mais comment ka déjà depuis. Mais tala ce que tala pas major. Ta so ba mbiaka bazalaka wana. Sonal lelo pe l'histoire comment on a Bella en production. Malgré Bambiaka Bella Belver commis, Bambiaka va jouer. Va jouer à diriger bango. Au sali pe te. Encore hier linga ba mingi. Zela na we ondo sala bongo, ça elanga onga na lubinao. Obi pourquoi le ba bongo? Pourquoi? Le metteur en scène c'est lui le premier téléspectateur. Ce qui yo sepeli singa, c'est que public peut aussi. Sauf que na ça muta sentiment te. Le quoi sert na biso ndako mo pesa ba ta sentiment ba komela ke ba film. Kabase le kwea na mai. Si vous avez fait mes yeux, au Kunozo, no baza ba parvenir. Tala, au moins domaine il y a scénario. Au colo ba français, au colo français. Les a comme scénario. Scénario comme on a lingala, muta comme on a français, a lingala les bêtes collègues muta français. Scénario c'est l'euro mususu, comme français pèse l'euro mususu. Parlons ngolobani. Cours, bakota cours mango. C'est qui ba o ba za kuna ba yo. Ba zo cours ba Madame Belvi par correspondance. Na musique to mona papa mbakenda pa Seigneur Rochero atikeli kester orchestre akezo ku OK kasi c'est même aussi la roya pe bila production en attendant kuna bossa na tabagaga mais ngam na zo ebisa na zo pesa ko tu procédure bien aya zi pe na cours parce que akataka cours ba pesa ko fongo la chaîne ba pesa pe cours oh si YouTube studio ça na ngote nini il faut ça na YouTube studio oh ça na ngona maboko ba pesa code ya chaîne na yo azora ko même cours musupe katanaka. Parce qu'il faut continuer à comment petit ne souka vraiment. T'as la exode, on va pas rapport sur le bas de Silika Makasi. Mais tout ça le belga événement na biso, tout se préparer pena bien et surtout nous on a communicateur, na ba communicatrice, na ba jalelo, ya Belvi Kandi. S'il vous plaît, vous avez leki na ngana mila masanga na kazali baya ko le kabino nyos. Kobana na ba Pamela, ba Yams, ba Mundir ba Demer, ba nani susu tadinga la pa ngana za yana bino. Ba communicateur na ba jale. Non quoi ta sanga mbongo, asaka nécessaire na makamo. To sala o ezali cause normale to lobela événement na biso. Na 4 événements na biso o distraction zoya. Distraction zoya. Parce que ba distraire. Ba distraire par rapport événement. Siko o mo siko moni ya liboso yaki. Nda kakipaka edendi ya mibale comment bino moko pe boana ba makambu kuna ole bo pesa makambu na mais bozo ya boko soit disant bo distraire biso OK biso na famille bota to timba ko le kabilo no se timba ya chiru biko lo ba mambo trop to timba bino no se timba ka lelo ko nyo se timba to timba ko le kango siko ninga za moni biso modo de zakake Pamela bengi pe na boy Pamela matondo yakobe moi mwana ko lobela ngote na yoki magaza moi amuke na yoki mais kuna tendresse miss le loi benga ebise bongo mame ba se retrouver na parking mais to kapel ba yo pe kisa ngai ngana loba yo za nani pour ba musu ba sape be mission mais za mtu chef amutu te
Ah, donc vous n'essayez pas. Vous n'avez pas boudi qui boudi pour ça bien c'est pas la n'a pas PV ça rendez ni. Tala, kuna ordre zate. Kuna tout le monde est chef. Ah mais ordre. Kuna mtu apesa mtu conseil. Kuna ba boka rabango ba tira na ba film boy na boy. Kasi ba ponana. Ba ponana ye na bango ba ponana. Omoni mutu aza na valeur. Alingaka te mutu ayebi valeur azana humanisme alingaka te bafinga mutu pembeni na ye. Omoni ngai atala kiliboma liboma na ngana sala ko. Mona vandi pe na pa ndeko ya bisinga bi. Mo sa kiliboma liboma. Mona sala kiliboma na pété pe ba plat. Oma paye mo ya bisinga bi. Ko bena sepela ete ne loko wana. Ah merlimbi seza mutema ya mo so ba fingo te ba finga nga yote. Ba finga nga yote. Eh bisanga pe na bon et puis bango baba ndeko na nga okabola nga na bango te j'ai na tsape na nzambe témoin maloba mutaka mukole loko ye mo aloba abu siko bana ndi baponana ponana kasi ser na biso mams aponana na batu na eti bango bazala bango bana Maria nenga mpeta bango ta ba fini batu ba bêtise bazala na communauté na bango ekote la bango communauté ba congolais oyo ba bebisa mutu na bango bandima batu ba finga batu pona bango ba dimina batu oui. Mais parce que mutu zo ndima mutu ba finga Andrés ba Miss Lolo ba nani Yagola Bolokoko baza mo ibele hein Bolokoko ba bibile ya wale ah il y a qui déjà dit mambo siliti abalaki hein si abota ka balaki et li bala ndena yoki siko tala leti mwana mwasi na agent ba sente yo ba beto pena magoda a sente yo to sola na hizo to sola na oya ko finga mu TV mais so bala mike ba mono bimi libumu ana basake makamba salite so likana ko saki mo lomo boy siko ba beto magoda na mobali mo boy bovana na aveni moko aveni moko ah vite que le guano ngana mta matière yo ibe muni aveni moni mkola omeka na ke funde pa mobali wana pa mwasa mobali wana sikoyo ba ya ba dimine madame Belleville oyo azara mobali ne un américain perdu au Congo azani na ndaku malgré ya mama na mabaka ayaka vanda ka omona ki mobali ayaka ndeko kota ki maro pa mwasi oyemo alobaki on ataka la senda kuni taka bala senda kuni pa melana biso na kofa ni wana yebite aloba nini papa na bino ayaka vanda ka awa donc c'est ayaka kokota ki maro moi 3 jours 4 jours te cagnotte to beta kutu masoranda kute cagnotte alandi autorité morale ma Karim Mokonzi mambo Karim Mokonzi basalela ekalande yango yeba osalela lelo cagnotte donc cela veut dire il faut qu'on ait un respect à batu ko manquer mutu bongo ngana lobaki cette fois-ci il faut to imposer veri nani respect batu ba respecter madame Belleville tala mutu azana événement boy tala mutu ana makamba boy atie showbiz o lelo ekoyamba ba paya ndenge na ndenge ba paka ya théâtre bakozala artiste ndenge na ndenge bakozala faut to respecter mais elo batu mituna bolobaka Bellard production et finga kamutu te Bellard production bozalaka toujours wana ko respecter ba eni est-ce que président Faustin Soukari Elombe akozala un événement bon normalement tout ça kana partie ya ba billet le ba billet za VIP na invitation pezala kana ba kasi yango na ngina ba invitation za leti normalement président Lombe donc il faut azala même papa pas sous il faut bazala batu ba ozala ndenge na ndenge za tala to solo bakaka po ba vidéo bo mama ka na lobi ngai na bino na ba pamila to tema libanda pona za besoin presse na biso to tema libanda to yamba bato na pesi mo d'autre ba na ba drapeau OK to no bisa ba libanda yo ti pays nini yo ti boy to ko yamba pe na ba ikono wana ngana ozala wana OK to ba pesa impression na bango par rapport événement ba pesa mona donc au moins des événements moko historique. T'as vu que Roleka tina ba chaîne minene. Tu rôle ça événement légendaire. Mais oui. Merci beaucoup mon frère. Et ça événement moko la légendaire. OK. Parce que au moins maboke dernièrement a ezaki lokola muta théâtre kufa ba chele kitunga na mabonzala na venir. Mais t'as la Belleville madame Belleville place à théâtre. À théâtre ngana maonese to pesa ba 3000 fois transport. Ah, yo bozo ozondi moko ça. Ngai na maonese to pesa ba 3000 fois transport. Au fini et puis to fini mena bo. Na maonese finanga ngona pa ba suzi bantu. To tourner film ma business nzoto. Film maonese. Na joie tableau moko président Caleb Fali Maswaku ya modé. Na joie tatu. Afino ndeni. Afinanga pena 3000 na test comme moto longwa lemba ti banda. 1000 lika yo moko. Sur ta place Belleville sur théâtre. A commis ça en enveloppe à kaki.
enveloppe pembe te mais ya kaki oya chocolat moulayi wana ya yali a commission skobongo et puis tala lelo elle va commisser théâtre wapi donc Congo na minute eza na trophée ya meilleur scénariste ya Afrique centrale congolaise rwandaise te burundaise te éthiopienne te congolaise est-ce que bakuku ba fier nango te to mayonnaise pas fier nango te ya moda za fier nango te fier nango mais parlons du théâtre na makambo o izo le kao est-ce que ya Géry yoza grand scénariste bato be ba yebi comment ba film o ça la succès et pesa pe bato makambo et l'autre toninga totuna est-ce que tango bokomaka ba film ya bokomaka ba scénario ou bien bo tiaka bato na ba casting est-ce que vous aurez temps à robeta pe moi magodate lobi kete pona tia koto yo luka moyen ça na un système pour o les na ti d'autres na question bon pour il mamara moi trop na yebi place na koma mais yebi sa ambition no place oyo te mais mutu sauver bato na makamane za ma belle vie ba ba tala likolo makasi tala plafond ma belle vie aye en tout cas sungi makasi ezaki pe na bongo ezaki bongo ba pako moni ba scénariste bana bena tournage ba mona ba mitakala ba paka belé donc c'est que ba tu belé mam nazo ebisa puis bana basa ba tu pe belé ba boya na bango yango ni ba te belé ba yebi tete ba bimisa bango te ba bimisa bango te ko lingana ko sala bo sali projet na bino za problème te meke avant na tia on a fait au betika kokeno par rapport à filmer yango moni ser na biso Belleville so yebisanga Belleville kanine ngazawa ayebongo mote ka sauver ba basi. Et puis la serre n'avait pas sous Mindondo à l'époque à Salaka. Et puis, il a sauvé Babassi. Il a sauvé Babassi. Quand c'est pas producteur. Tu peux imaginer que tu es producteur, tu es scénariste. Caméraman peut compter, il faut un gros plan. Tu es sous un tour. Dans mon bal, donc gros. Donc, dis-moi, donc produit fini, donc monteur, segmenta. Mais les lots à la théâtre, les lots, on a sur ma solo, on a eu, on exige, depuis Serre Nabiso Belleville Kanyaya, a diminué ma casse, ma camoine. On a raison à l'époque, en tout cas, c'est quand on a appelé mon Toumsou Bachébou, ils ont combattu. Mais ça, on a pour la Magouda. Pour le ça aide à système chose à thé. Il y a un monde qui solution là, il y a un guinotage. On va faire guinotage. Guinotage, mais ça rappelle à sauver guinotage, mais ma casse. Et puis là, ma maman belé, ma mec, ça va na miki à théâtre, ça va être qu'on va tirer na théâtre, ma maman peut belé. Oh, y est mon copain à foutu hôtel, à foutu flamingo, Tokyo betanga magoda. Ah, mais oui. Tikaboué. Y est mon qui t'a né. Natanga combo. Mais t'as tous. Et là, moi, nga lingare. Totanga combo. Mais tout tanga dit. Biso nous en poser honnête. À la prochaine occasion. Ah, ubangina yo vetika. Ah, ubangina yo. Tala ngala sisa ngala moni ngana mona makambo. Nena yeso ke na timba ko le kabino so timba na vie. Na mona pena makana na mona pena ke c'est royo. Aboite les fous. Do azu pena. Oh. Na tournage voilà. Avant le pena tournage vous clé de contact ko be fongo la parler. Soira kenda. Yeba yambi kenda déjà. Hôtel oh yo na c'est royo. Mais tel est l'autre même sous Kanda, on a pas comment TV. Comment ceux qui sont pas madame Belleville. Tant que vous avez quand vous avez un succès, vous avez un nid. Il y a un moni place serre na biso si la zalaka. Il faut assembler la ça kanza mais pesa moi sur Belleville via moulay. Parce qu'à l'époque où après ça quand même makanisa ça la chaîne, c'est à l'époque moko tire Milan. Époque où yo po batia on nzonzi ki comment ka passe. Au signer contrat jouer kapa mutuana. Pas dirigeant. Oui, tout le monde a top vie. Mais les lots, ceux qui ont benga, comme benga mams, benga pe bachepe, la patronne. C'est grâce à qui? C'est grâce à qui? Grâce à Belleville Kandi. Ah, ils ont dit mango, ils ont dit mango. Ils étaient biki sur un coin na zamba bakata ngoti. Pour y avoir na olobake, anga biloko na koka ngoti, et no ko diriger batu te, c'était contre esprit. Ah, boni boko yo kendaka ka batu ba diriger ka yo. Mais oui. Ndenga pe nazoka tendresse na veni makanza aye longilu pushi nabi okomi boyendeni poussière nabi okomi boyendeni nini bon ça va to tourner film ya mado biko na tourner ba film to bengana na opeso makam ya on be tapi mo magoda te na be ah magoda na mwasa choko ya tika to beta maswara te TV lubanon mo se nini ya lo bibongo mais moni nga na yebi nga na yeba boy so ki mo elo salami mobile kondima
mais moi c'est wangana obike na kalezaki mobali fa panza mwana mwasi sango petite wana na sakana sakana pour mobali mais bana basa lelo bango banga ta leki na TV pe na otanga komo mutabeti magoda obike komo kamsanga eza ko tula to eza nini pour andimi na ya lobi ke nini wana ndezalaka pembe boyina boye donc nini eza pembe tolo pour d'aller le kufa na vie on sait que yebi non ça passe bon ba te belé bon na répondre à la question on peut pas oui ba te belé na poto bitema na bango ezoki babi j'ai rien pe muto kontaka pe no bimano na tendresse te na boya ndeko bimana tendresse pour zanzo nzoto sur la produit na ko bimana yete ndenge na poya ko bimana miss lolo azanzo to sur la produit ngali ngaka basi ya naturel donc eza tendresse vous comprenez que logo sala ke afinga ngabongo ezali ya liboso lela magoda ya mibale azwa na ide azwa te ya mibale ngai nazwaka makambo eleka na famille bota na pesaka ye yango moni akosela nga makambo Bianca ake menacer Bianca na matanga ba ya Gabriel alobi ngana ye to komanaka na pesaka ye défi na bibimisa ba conversation ngana auto komaka OK mwana mwa auto bima dernièrement bia bimisa voice ya ngana tonga ma belle fille bato pe bazwi bapalpite ye chéri bate la crédibilité na bisaki je mets quiconque à défi moninga ngaka vrai ngazo na lingi mutu na lingi mutu OK ngazo na lingi mutu na lingi mutu so na lelo na bike bon ma belle vie na ndolo belanga suma communauté na za clair na oleka na TVT ko famille bota we ba ke na longwe te boti ko mona na TVT et puis na osala ngo pété pe lo ko ba misa de moi audio moko boya yo te ya mona lobaki te na ndozela audio ona so tonga belle vie kandi d'abord mutabimisa audio wana koya maladi bo Belgique mutatina mona kina hôpital to enterrer loko to lo bango souté pour mona ki baka mayele te tamba sala makambo wana to yebani ba famille bien to yebani bien to lobela moninga ne naza nalinga ko lobela Belgique ba maman apoto ba papa apoto est-ce que bike na sali combien de mois ndako na vanda ko okamiso mama moko je refuta ndako no combien zo ata 50 dollars kasi na bolingo apesa Belvi apesa ngati oui oui so na linga o décevoir bango te ngaso na bina la tape na ba pété na dati couronne famille bota na simananga mais na olali sabato bakaout bakaondi ni susu ngana yebi ko finga mutu tina 3e couche oka passe obengela ba soda pe 3 couches mutaza 3 couches mutaza oke be na passe yebi téléphone bengela ba soda o faut partir c'est comme ça on te point to tsala ngote po mutu to zana ye Madame Belvi. Est-ce que nous sommes là, na Madame Belvi? So ka de moko za na ba faux compte ya ko finga bat na internet so yoka. Mais so ko tali ba ngamu ba fanatique ya ser na biso sila. Ba na ba faux compte ba finga bana bato. Yo ka ti bat ba finga Davineza banani. Eza ba faux compte ba fanatique ya sila. Mais mi dalobaki Davina nani ba batika ko tia na miniature. Mais azo comprendre. Azo tia bonga na miniature. Ah, mi ba batika ko tia na. Ba batika ko sangisa Davina na sila na mi. Wana mi na mutalobi yango. Mi dazali mikate bimi na pocha ndoki. Azande mona bazuma, azande mona ba tendresse. Mais ce que lelo si la finga maka, eza pona ba midati. Ah. Mida comprendre que lelo Davina a gagné si là. A gagné si là? Oui. Tobanda. Tobanda. Rambo 1. Ba fingi Davina. Rambo 1. Rambo 2 Davina l'axi livré parcellé. Rambo 2 si la l'exhibition ndako ya piscine ba sokola ba te belé na parcelle. C'est là s'il vous plaît. C'est là olukina lobati. Olingo lobaki nani lupangu wana ba sokola ba tout nyonso la kisaki yangwani esali esila aya ko lakisa ndako. Ngai soki naza conseiller na za entourage ya ser na biso sila. Na ko tikala ko linga vidéo Alexis ya ndako wana ti. Eza lokolo répondre mwana muke. Et puis yeba ngoso mukola beti mwana muke mukola tika bitumba. Et mwana muke beti mukola tika bitumba ti. Siko tala bato baza pemene ba yeba Alexis ndako. Kareme bimi Davina. Davina qui a joué sika ne mobo alinga a créé fête ne mobo. Te wana Rambo 3. A créé fête ne mobo. A loué place wana $220 par jour. A loué ngoso une semaine. A salibino style kizengi. Ndako ngo eza nango danger te. Mais a place à louer. Bino wewe bio. Bon à répondre et pour na mona ki mwana mobali oyo. Mwana papi Kader. Comment on est nani? Tonton Hervé, petit frère nanga. Aya lobi Davina na moni pena ke yoza impoli, ozo ya ko répondre. Banani basali ke Davina répondre sila. Eza bango. Donc soki lelo obenge ngana zo kamwa carrière nyoso sila sali na bakuna major, na ba CD, na ba nini mwana mwasa ba tukolongola bilamba ko changer, ko jouer. Tala ne ba commissaire adversaire na. Ko sangisa bango na ba miniature. Et puis so toke na combat. Davina a gagné. A gagné. On a quoi la qui s'est livré par salaire la samité.
Il pas l'examen, Régis. Facture et l'axamité. Ce qu'on a nous surtout wana, bozo quitter sa sœur na biso comme beta championnat MK. Championnat zéro. Avec ta championnat MK ndenge. Ya zéro. Ah, wana siko quitter na niveau. A quitter na niveau. Bon belle production. Belleville TV raison beta. Te azala ka pe ko tout ça Belleville a lobby photo batela ye to wana posa na ye. Donc les lots, les lotés. Les lotés, les lobby. Donc à la génération à venir. À la génération à venir, donc espoir, le relève. Ah. Il y a Belleville Rose à la Syrie Panaï. Parce qu'on sort au tali bami dans le le bamakamo. Sur la raison pour que ça banane. Bah tu n'as pas on Davina na nini. Bah quand tu as Davina na miniature te poani. Tu peux imaginer zoom à ça la émission à Belleville. Mounene c'est la mouké. Mais c'est exactement ça mawa. Yago nani comment nani? Oh musoto baka auto bima wale. Bolokoko. Achaka Belleville tala mune ya chaka ko les deux côtés. Si la mukie la katikati. Siko bino ka bongo. Donc Belleville na comprendre lelo azali YouTube studio na bango. Ah pour batala ma il singa batia ilongi. Tala batu bazo sala na analyse à rouge à lèvres Belleville. Rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Il a fait moi qui ndaki nani ma chérie mon frère nani o. Nani. Barezi na moua. Bami ba koma ba sangita, ba nini, ba rouge à lèvres, ba nini. Ba kombo na ba robe, robe wana mama nani mutalata kiango. Ya ekolata. Kasi baza ba defa. Baza nani? Ba defa. Nani? Oh. Boyo mona ba rezi tamule na boka basema kasi monga za mwa mobile. Ah. Ba rezi na décaré ba boaka bassin. Ya. Bon moura. Moura taka mutalingo lata nini ote. Sapatu te. Ni papa kana société. Na kilote wana. Moi ça ma kolomila. Wana buindi basingba batambula kama. Ya koma boy. On dit pingouin. Ah. Pigeon voyageur. Voilà. Moni a passé. A passé. OK bananga 2025. 2025 l'équipe 2024 na brutalité. Ah. Deuxième abi. Voilà. Il faut vous comprendre que tous en Algérie comme Etox donc tous continuer toujours émission na biso, tous qui ne malé. Biso de promotion kaka. Promotion kaka. Promotion ali comme na biso le 29 mars, nga le 11 mars fête nanga anniversaire nanga. Mais on fête kaka demi-ciel. Pour nous on a aussi demi-ciel kete. On fête ngo parce que na fête à peine les fanto Gradimba ya na Dylan Moulanga. Donc petit wana boga wana to potamani abima pena abima précocement. Ikoloka botamaka je mon papa. Sikoyo ko souffler gâteau ndeko za le 29. En tout cas faut boyembelanga joyeux anniversaire. Na lela pena ka guana ne bato. Oui. Donc bandeko nyoso to boza de partout. Na bandeko bazo insister pour na ko ba ba billet. Je crois bien bokene na namona ki tonton Mundir ba expliquer que le romo boy wana ngape na sala tout tia na chela bino kwa na mir parce que to luka to aider pour na musa biso pas na biso en tout cas to eloko ezaka liboso za na madame Belleville. Donc l'explication il y a ouverture il y a billetterie au ligne physique au ligne en ligne ezali tato te ka bien en ligne oh ba maboke to bemi ba tato wana ko lota ko na niveau boko so Belleville kandi a te ka bien en ligne. Il y a ma poésie sombre. Au même jour, bah tu vas recevoir la crise le 29. Non, bah yeka boya la petit téléphone. Mais na bengi babaku conseil nyo soboya événement. Ah, oui. Nga babaku conseil balinganga. Mais ça nga papa kulutu baka molo bazanga solo. Tu comprends merci la te andi baka zuma na banani wana ndenge nini. Nga so wana babaku. Balobango pinza. Balobango nga baku mo afutela nga pena moto aller retour. Abina lela so na sisi kotala ya biso na taka pe ya bino na tous les consolation ton inhabité oh ba ça spectacle donc c'est la boy télévision donc to so bango intervité mais au moins na bango na la so pena ki o azabaku abaku conscient voilà nani biso famille bota to ala ba famille bota o inconscient tete to biso surtout conscient mais ce que kuna bazana ba inconscient na conscient. Inconscient de banani. Quand c'est ben conscient ba fanatique oyo, on les ba streamer artiste mo ba ke ndota ba tendresse ba zuma ba rési. Théâtre film ezota la matin mais émission ezota la. Donc soki il y a inconscient. Azota ba rési, c'est ba rési ça nani. Anti-valeur. Hey!
Est-ce que base boye biteka ba banti valeur zela to solo là bareza komisa madame Belvito akomisa te akomisa kaiba Moura akomisa to akomisa te akomisa kaiba c'est tendance akomisa to akomisa jour tendance wa senga madame Belvi aya na majam comédie to telema ngabiso misato yoko yebi yango jour azo tenga aki akobina ba pese ko na mbongo na avance na misu nanga et ça landing nini Miss Lolo balenga ba ke no kangise pa tendance na bureau kuna madame Belvi akata na tournage ayako sani ako beta matulu. Donc s'il est entouré par des zombies et des cannibales. Bato bayala bango ko sunga yete. Bayala bango po ça la shit bien madame Belvi to boma. Tala, o mone événement la biso ba ça la promotion qui to ko lokwa bango baati. To ça na yo. Ba ko ça la promotion na ba penza. Yo zo mona ba panote. Zela. Ba ko ça la promotion ya ki to ko koleka. Ba ça bato yo balinga ka yete. Voilà, mais j'ai comme tox to commune to qui na biso molo vers la fin les lots question na suki za tika mela tamai mais ba mission na mission ba mela pe masanga eza genete mai pona ebi kuna na kuna et comme ça ba leki moi théâtre ba mela ba whisky ba 1500 2000 bomanzo to makase kausa mai nzoto ya na mai systématique nini et kausaka fort comme si on m'a baba so ganga na TV na ba mo ka lobi o madame Belvi sengi pardon abi madame Belvi sengi pardon obi no ka moi zoma kindokineza makasi o envoûté penalty na ndeko na biso théâtre wana o envoûté penalty pas comment le babilobela na TV bon nani te notanga komoneta za petit frère na dingake mingi mais na ka moi ki na mona vidéo mo par hasard na olekana o madame Belvi sengi pardon ya wani koza mtu azana nani te auta na groupe nani te nani auta na groupe ya bobote yete pour fâché nani fâché nga nazotanga kombo ati fâché Kalom c'est mon petit frère yete mtaloba yango na lobi boy yo bi ke zaye oyo tulenga ngote ngane na soulevant soke zaye yebeli na makambo na te atika makambo na bi ke zuma ne mto sala c'est que za na ngoye po zo ba soki zaye yango na lobi te na bi ke zuma mto sala makambo zuma mto zo ko guider donc zuma ne mto zo guider d'abord zuma za acteur comédien te mais Facha za comédien mais zuma ba ndo sa te zuma sa tete wa mais tout moni zuma ami commissaire garde du corps ya madame Belvi nzinzi kuta olekana te donc ate nzinzi so ngene ga bon garde du corps taka azo pekisa na nzinzi apusa na pemena madame mais ya lo ya kala na saki pena boyeko omona na garantie te azalaka papu nani kala utalobaka ngo déjà que ya azalaka papu par rapport ya nani nani pas madame Belvi te lo abima na ba sœur ne bazala ba côté moi Nicolo wana ka se Belvi za bon ba sœur na bango mikolo beta bango magoda wana ya kenza mpe donc akusaka na voilà to komi na biso na suka question na ngao ba choko na pe mto ekosa bango bazonga na ba mwindi lokwa ba biso ndo pa ko na choko tina libandi tikana ça va cher donc batika biloko na ba osana donc événement na biso ata to lo baboye biso to ana événement na biso papa mama vana zomona ngo ya to lobi vana na ndako lobi mais lobi c'est l'événement te lobi wera son obeta lobi na Grand Paris arena Grand Paris ka wera son wera kaka l'homme sezati l'homme sezati voilà ça mais il aura souka question ngena tuna likambo ya guerre est-ce que si la to possible la guerre eza na Ukraine guerre entre pour ndeko na biso confrère na biso auta ko tuna mo pasteur de la foi abaki guerre ya to na guerre te guerre ezate jamais au moins na famille bota tozata na likambo mutu te to na guerre te oya monika pona Belvi adversaire préféré na apona ezana guerre te mais pasteur de la foi lobe sala nyonso babilo nyonso sala meka ko sala nyonso boy simba na moté a déposer na ba nini na lobi pasteur de la foi yemo place à Vandi a ebiki mabeza place moko boy biso to na guerre te yango omoni
nga ngaloba makamone be miso fobo bombaka obi série bazwaka baloba balinga bafunda biso bike bafunda biso makasi ba communicateur à Belleville bazo manquer mama Olive Lembe tanga na yaki na bi bo binisela nga vidéo ya mutu afingi mama Olive Lembe côté na biso nga mona ozwa na memi inde tina kinga kati ba bimisa vidéo te na mona vidéo donc eza outrage mo ba sala mo ne ba kosela combien solo comme solo banzete congolais comme c'est le roi bateau comme sur la bandiette na yoki yango donc c'est ça être congolais donc ba ko ça bon Belleville kandi atikala kozala na problème na silate silande yemoko yemoko la mona ki mutoyo apesinga privilège loboko zoba asala o asala parce que soto lobi lelo botangela nga mutu ya Belleville moko afinga muta théâtre communicateur communicatrice moi finga mutate mais ce que dans le bi maman Olive nano ba ko cela so makamu mida finga na ese ba finga maman Olive baloba on a des on a des sila papa elomba finga ma pas banani pas ba to sila so Belleville sala nini c'est que sozo ba bon c'est ma bezo uta beaucoup plus kuna Belleville kandia za na problème na sila ti sila nde aluka problème na Belleville. Donc c'est que pasteur des fois comprenait que ma belle a comprendre te et le bi président Lombe et ko sila nango bango ne ba kolemba biso to samusala bango ne ba kolemba ko finga omona tala mutu commenter finga ki bien le ba biso to baye ko finga nao mais le là commenter bien les gars de Western Zwambongo ils a problème te lobi nango le pe ko finga no to bayango et loko malongo solo baté et comme monotonie na ba cagnotte moi de cagnotte bandi et aussi là un jour peut dévoiler un roquette et puis on peut savoir verset bible balba ke mawana mutu akucha elikera mutu eza verset ni boke na verset wana comment yo soi-disant artiste monene lelo ko mocha mutema na bato ba kongole lombo est-ce que c'est vrai on va dire na mutu atimba ko leka bino se timbaka nazwaki matière ekotaki donc ma Belleville azali mwana nzambe bon dernier mot to comme na biso na souffle voilà dernier mot na ngezali en tout cas eza ba match d'entraînement le 29 bozwa sur mesure recommandé par Gloire Mbaya et tout ça là on a pris na petite sœur nanga Darling Love Clarisse Plasma Pitbull il faut zala na habité soit ozala tout zala kaka tout zala na ba Pamela Matondo na Sisi ni bien na kenani Chacha Sisi na Sisi biso tout en tout cas mukolongo tout ça la besoin tout le monde a pena ki mukili famille bota ba bete la biso maboko obi poani série ya ba Rési série ya ba Moua série ya ba Malika Belleville kanza ki meilleur scénariste de l'Afrique centrale té série na biso na ba ndeko nyonso na ba Pamela l'autre pesi madato la tie couronne so ba ya loba to leki bango ba réseau za lokote wali tanga mai na océan série na biso lelo aza numéro 1 na scénario na mboko en Afrique centrale na bi na Afrique centrale série na biso bazo pesa bato mbote ya likasu te comme l'enveloppe kaki ouais maloba no su on émission na tuna ki wana commenter ba komelinga série na bino eleki na suki sa bato bo o moni ke bango bayaka po bazwa nde o eza pa Belleville biso to yende ko sa ele musala ba dédicace tanga belé na bana Luanda nyonso na populaire wana en tout cas na habité na mystique afumi pe to ko yana bibish kande ser na biso mo ando bina na quartier latin je crois bien Miete Chege nzo na za famille bota depuis Luanda fo boka kai aza pe na légende na makama danse Miete Chege ando bina danger aza famille bota to sola ki na ye yeka loba musala nem te ko kangia yate me bibish kande akoya na biseke de abi papa ku transformer de drapeau Angola. Donc il faut y avoir un drapeau, il faut représenter le pays. Délégation na délégation. Ça na bien. Donc billet, ceux qui attendent de connaître ça qui tient ça. Tinda monga sombelo déjà parce que réservation est allumée. Mais quel la mystique a fourni son billet déjà. Il y a aussi la pomme. Son billet déjà parce que VIP est à $30, na $10. Place d'habitude surtout ma petit peuple. Petit peuple. $30 pèse encore ma petit peuple. Pour ma belle vie sur hôtel peut $30 c'est moins cher. Mais tout sous VIP peut na 100 150.
mais le roi lire na bato ayebi passe ya bato atie $30 na $10 to ya wana le 29 mars na 17h ngakutu déjà na habite son ok nous là la kuna déjà le 28 dans les 28 là là kuna showbiz te gardien du temple te total ba ndoki côté ba ko bimela ozala zala na temple o meki ayo na kangi ozala donc c'est ça voilà merci beaucoup na ba internaute nyonso bazwa ki tant na bango ya kolanda biso du début à la fin vraiment matondo mingi na bino nyonso bolanda ki émission oyo beaucoup bo liker bo commenter et ko sala biso réellement plaisir oyo nyonso ba suggestion beaucoup yango tozalaka wana pona kotanga bino voilà tokomi na biso na suka bye bye et à la prochaine. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24h/24h s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.